Capage TV. Capage TV. Il y a des choses qui sont tous on sera gloire et pas y mon comme toi qui est là du colonacé puisque ça a volonté à m'outer. Capage TV. Bambongo leadership rolo banina ba oyo batika lito ba konzo ba kamba bino comme artiste. Non, moi je croyais que c'est pas ça puisque ngata on a kendaki kota la vie na kenda kutunga moko na kenda nenga délégation te. Capage TV. Toujours confie trop. Eza mundu ya kebo et puis ya presque eza on a ko bien ngwiza presque. Eza la kati ya wenzi ba bien ngama kuku président mundu ya kufi na kati na mundu na kanga ki nessa pour sanga subuité. Te ba na former dendo pousse ko bien nganga pona nini. Capage TV. Fait mundu ere manette ba zongela on tongo. C'est l'Europe big sabiso pona alino ya mukuse soki alino azakatende biso peto bima bibembe po bato bazonga na tongo na butu na kaka po bato bwa kaka na bambongo sereba mikumbu su balilo ali bagoredi to bwa kana bambongo na bazamba na tongo na butu na roba yeba ki pa bwa kela ki ya bakeba to kuta bato pe bakufa balongola bango ba sapato ba bibali batikala na ba chaussette apamba donc to sali trop na ye to kuta na ba choc voilà na swaba la ya siatula. Capage TV. Capage TV. Cynthia Capache Cynthia Capache Airbag. Cynthia Capache Cynthia Capache malgré Capache motona lingeli mama machele motona lingeli bakosina mama senti mama na botula okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monakio na koma troublé lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien o troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Capache Airbag. Oui, merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, donc, Lelo Awa Toye, vraiment, donc, Nanda Kouya, artiste, un grand artiste, à Salapé Kombo Naba Kongo Oyo, donc, au nom de Munduri. Donc, vraiment, Mokili, Bamsou Bayebi, mais Bamsou Bayebite. Donc, Toyo Kitara Rapoto confirmé. Vraiment, ceux qui vraiment Zakia Solo, oui, to Kiti sur les lieux, to Moni, vraiment, donc, que on a perdu là. Hein, là, il y a un grand artiste, il y a
Mboka Oyo Congo au nom de Bisotando Benge mon vieux Mundweri donc a créé un style naé a créé un moi idéologie naé a vantar ba te belé ba bota la biso merci pour na abonné ya Kapage TV vraiment pour la confiance au BOP Sabiso merci là je salue là je remercie plutôt derrière la caméra donc BCBG merci à toi ma fanatique na biso surtout au abonné na biso plutôt au tout bota la biso na Kapage TV partout dans le monde vraiment merci toi kaka tout ça la bino musala merci beaucoup na wana bomoni déjà batu bazana ma tout le monde ba artiste belé tout le monde ba Koko Bilali tout le monde pe famille donc vraiment to mekano roza moi ba vie ya mutu moko moko toyeba hein vraiment donc toyeba mention na bango ezanini vraiment to kende to zo ta moko moko to za famille to zo bana vraiment ve balobi Mundweri a sali plus de un mois na hôpital vraiment donc rumeur etambolaka wana oki akufaki ezalaki tango akoyaki mais to reçoit vraiment mamna surtout en détail par na ba proche na et puis famille merci beaucoup chers internautes nous voilà aujourd'hui déjà proche moko bomoni ba collaborateur na yo banda au travail na ye il est là Koko Bilali batu belé bayebi Koko Bilali donc bon c'est souvenir Koko Bilali mbote belé merci toyozo toyebike batunya surtout bazana mawa toyozo yo tungana expliquer biso nanu Mundweri azana ni pona yo bon moni na robenge ve Mundweri ye alaki na touche qui soit bala ya satula na doyen nga vandona biso tuto akida soit bala yende muta osimba scénario pour so kwa simbera takate to travailler ya trop wana groupe soit bala ezana njil to répéter na 4 na mangembo baba satula et yako senga satula asenga ki faut à déplacer alonga pe pana bango po babe mwana soka koli jamale ndo vanda kala lupango soko za mwana mbali faut le kobima et senga ki faut alongwa pana bango groupe PP et longwa et comme na kasavu po jogi des gens d'accord fotela ti ayaki pe ayaki jour à répétition avant d'ici tout abi bon ngala zo longwa mais mouvement na lingi faut et comment na kasavu bon ponga la du parler na kasavu bon na ndega bien quand même ndega lobela kan ti bande ko nga ba viena nga Mundweri ba viena nga eyoma o lelo batu bayebi na kombo gao ba doyen nga vandi awa ba papa nzoka o akufa na ye nzamba pambola epazali ba kisita lokwa bore zaki ya njili esenga ki mufumeza na njili ti satura bibo ngala zokende de ya Mundweri amona ki non biso botame ya makile za koto comment biso to banda kaswa ba do kitala ka ti ba kasavu te biso koto ala to dete senga kisiko biso to landa ka siatula bango pe batikala ka babada ko brosser na bango titi ya ko commencer mo ko boba bité tika to boka mana koto pour faut que le place moto yali o cha mo mutu ale bake ko boka mapaya mangwa unde ngwan lero ama ngwa bakabwani na vela biso nani ngadiadia bakepe bachepoa pa bakoma ki eloko moko en tout cas travaux qui toko makambo tout mais yo mo yebi kaka ba misala na biso to lo bateri po wane za kala ngo secret bulo ay simba ki pete batali staff na bango ndeki ba yaka ba utaka njiri ba bino to lendo landa ka pa mabeza te de quoi mabezali biso fallait payer to zonga base kotika la base pour so peto tiki base na biso njiri makambo esani evandi bazonga ndega bakendela ka ba petira nga esobe bango tu bazonga ka na ndege ba kusala mouvement lelo
na ndenge via érotique biso. Donc to banda penza loin. Si bobanda loin, mais par rapport il y a ninaye style naye oyo abimela nango, est-ce que yango na banda nango liboso tombo banda ensemble tout ezakara après tamoro boende ayo créer style wana? Non. Ya kivanta. Non. Omoni na la musala théâtre. Mutu azala domaine naye oyo simbakai. Ye biloko ne e banda kala ya ki patron. Donc soko kokufa na ye ne to kufa na série swabala to kenda maluku théâtre série wana sixa danse to kenda usaba théâtre kuda retour to zonga orke na kingasani asuka babomaka soda fe muntu eri maneti bazongela unda tongo c'est l'Europe big sabiso pona alino ya mukuse soki alino azakatende biso peto bima bibembe po bato bazonga na tongo na butuka na kaka po bato boaka kana bambongo sereba mikumbu su banini bali bagoridi to boaka na bambongo na bazamba na tongo na butuka na roba yeba ki pa boakela ki ya bakeba to kuta bato pe bakufa balongola bango ba sapato ba bibali batikala na ba chaussette apamba donc to sali trop na ye to kuta na ba choc wana na swaba la ya siatula mutu mta imposer style wana to yemo mi bima style wana bon yemo ko na lobby mais omoni mutu so azate netinga mingi na landaka koko de nzombo kuto abanda otindela nga balarda mais atinda ka pesote autindela nga balara bingala zara kisasa temena lipatsa nga bima kuna mukomsuna vanda ka boba bilali kenda agence to yana dadi kitambala nana tindi koko de nzombo na kena bendalar donc mutu azari style neti nga babimisa nga na siatula na rola kindoki tilelo na koma mutu nyonso abengisa ngai ayebi kate so na type bwana na film bakindoki ekoleka bien donc eza lokola ye eza ya makila donc abandi akokala bachene ya bavantane lelo te donc kala ya kala. Merci, mais les loviers atiki biso artiste biso atiki biso poto yebi bino bosalara ba succès bokangaka Congo bokangaka kin bokangaka pe poto mais lelo to qui vit mundoiri akufi manque ya mbongo possibilité vraiment za quitter yoko lo banini koto wana bon moni ezala ka bon vous comprenez ataba mama yewaso mama to utolela la kasavupe tangu so kufi bato balingako yoka sa ufungula kama maboko amoko ke atikala ya kubwaka liboko basali semba mo metango kufi ba komo regretter vous comprenez nga na susio nga na osenga po ba yebsenga la mista mo ba bite na dernière minute oyo avant via kufa ndege bali lobelinga na monite foko lo bali camp clair mista nga comédie mutalo ba ke bakonzi azwa ki makamla main pour babimsa mbongo babando traité to kamwe lobby sans payer mutasa nini akufi mais ponanga na osenga la bakonzi moni ndenge basalaki baleli tolela ki mame waso ndenge basimba ki biso quand même so pe basimbi biso ne bembela ye basimba biso ndenge basimba ki ya mama et osala moi bien et donc comme si biso plus d'un mois azaki na hôpital mais kaka lobi nde bakonzi baya kobimisa mbongo elo ni ezangaki kala wana tango akoyaki tango babandaki ba démarche bakonzi baya bon moni pe lo reza wala neti ni des organisations na bino bondo welela na wela ngako na yoka ke babisu banga babunda na kat hôpital na otanga bakombo te otanga bakombo po biso toyebi masolo nyonso na lendo otanga kombo te ko bilali alikaki bwalo bilobi boy non na ko ki ngape ba esobe banga babundana bon batanga ki bakombo me na nga na ndengera nga na lendo bakombo ya mutu te na yoka ka balinga babunda putu baboya kisu batu bakota kapo bakelo otala kai ozolana mutu ayebisinga unani yani mos abingala ke kuna na kutani na ba docteur na yebisinga bite biso za posa
tosala mwa makambo moko tolongola yawo totinde Afrique du Sud po akele ozwa traitement kuna yani mosa ebisinga bi docteur ayebisi ye bona posa ko bebisa mbongo yani mosi mtalo blanc abi batu ba okota te me yeba kotsa kiye ponini na des odoro batu basaki kuna bakoti sakiye nandega benga kiye mundwere afunguli miso nandega kanga yimiso abi bilali mutu na yo azoyeba so batu te donc afungula ka miso atalinga me akangi donc des ordres wana moni na place matanga ya on zo pesa ba conseil so yena matanga to vanda ka calme ngata ba match ndekira kile stade so na moni côté des ordres ya lina longwa na kota ka stade na bambata di bangate pona kene kena tama bitumba pona nini po bwando yota mutu abela otulinga fotu na bango mutu bakela ko sa des ordres ponga nani to ko ke otuna banani obaki non sa des ordres oso badi ko tuna so yo moko pesi kombo moko mengala yebike l'air muso esobe à côté la qui fait présent masum baba wala bisusu lokwa bakadela kala bango fait masum to beto ta mususu eswa ki bango na ndenge ba no bongisa makambo simba kite obie ve asala ki makambo pana bagwe toucha ki bango yango na moni balandela ki bongo mais pour nga na senga pa vie masumu moni ba groupe bimi yoko kuna fondation moko soki didi to sangana soki to lingala to donc ezaki la moi duel moboye entre groupe il y a fondation to éviter dans le groupe de soutien il y a Onasanjo artiste Mbiso Onasanjo na ngambo lisusu il y a vraiment groupe ils a reconnu au Baisobe Bazalaki donc Babi qui bando la leadership vraiment yo confirmé ce qui bando la leadership et puis sur ko na wana pona nini po mutaza na moment ya pasi donc faki boluka bo sangana mais to moni bino vraiment boza okabwana diviser no Sanjo na Isobe balimba bunda lekeli bat olobi bien kasi eloko nga lobaka gwarata omodi nzete yana betape bele mais racino ezana se yango mtu eteleba na nzete betape bimi pembeni siko ya biso betape nde toyebi ke président a fait masumu betape oyo bimi ngala fait masumu bameka na ko betape wana nyoso ba kata ngo nzete tigala yango moko pona nini ameka kokamba biso ba comédie malamu est-ce que vie masumu pe akambara bino vraiment malamu asoki para na bino bon moni le ko ngai ite ngai kota ve masumu na kata na kota lo Sanjo o kuna nyoso eleka kota wana ngai na yebata c'est que bino nde botili mile ba Isobe bon ngala telemilité ponga buzo bana linga kangote ngaza mukolo na badi théâtre banda 77 na mukolo na linga des ordres bango bakeko sala bakelaki kotala mutu maladi fallait basola bien mais na ndenge bakelaki baswani kuna biloko wana tangai etushaki nga yango la pesa olisese ya nzete il fallait faire masumu yende akamba biso nyonso poto yebi présence ka moko omoni ta match ya équipe ayimana ozomo ndenge yimana ezokomi mavanga point ni bana ba président belé vite tuboite baolo bakaka président na bilo tango fort Quel image je trouve, merci beaucoup vraiment. Tous en ma famille, vraiment l'ilobasuka par rapport. L'ilobasuka, au bar ya matanga tole la cavie, et les calendega bien, tous os là, bakonzo ya biso, ya ba comédien. Jour ba pesa suite, so to la fikini, so pe ba lo bala cette Thérèse, to kangari kakandege to bensara ko kangara. So pe ba lo babare ni yali bango mutu ba oyeba. Donc so ba bengi to yala bisoka. Moi chapeau pour na batu mususu ba reconnaître te soko tombo la mona ko bilali bizunga ikasi bibebite ye bino bana poto kula boyebi mingi ebele bo akula boyebi na kombo robo lero wala sisi lata de lata kila te kotongo fasikile donc robo ye ciao merci beaucoup Copy
Roger, passez. Aïe, Roger. Aïe, aïe, aïe. Comme camarade du président. Joue attitude Yamawa, donc tous là grand artiste Venabiso, donc Roger Mundweri, donc ato baibaki na théâtre partout, donc awasiko tuzana ba ndekonaye, tuzana ndekonaye to sola to yeba vraiment qu'est-ce qui se passe réellement, lo nini pe salami que akufa na mbeto hôpital et puis abeli nini vraiment. Mbote maman, vous se présentez aux Anani et pas à mon papa Mundweri. Là, sa petite sœur Naël. Maman, vraiment mes condoléances. Merci. Tout le monde toyeba, ilo nini sali que papa Mundweri lelo atika biso. Abela qui tension de vendeur dérangé, après to kenda na ba chinois, après ba chinois va transférer biso na Ngalema. Nangalema toyoka ekuna ke comme makambongo il fallait qu'il déplacer mais possibilité vraiment za quitter to senga ki lisungi to mona ki ata mokonzi moko te basunga ki bisoka baninga na ye ya théâtre nde basunga ki biso baninga neti nani baninga nene sto basala ka théâtre bango nde basunga ki bakombo te poto yoki ezaki badeko papa masumu basungi besobe basaisai bango nde soto bazanga ite basungi ça ya quitté ba confirmer so que ça ya quitté te muto yebi makambo muto OK merci bon ça histoire qui ça ya quitté mais toyo ki ba groupe ba sobende bando sala sobe banda ko sala mingi ba soutenir biso na papa masumu na elombe na mbajosombo banda ko sanga te. Asali combien de temps en hôpital? Combien de temps en hôpital pour comme poto qui fa qui va déplacer bon on peut même en souka. Bon, il y a qui les 4 il y a 4 et les 15 les 15 il y a 4 et moins de ba transférer buso to kenda Ngalema kuna be c'est un mois Ngalema azaki na réanimation asali 20 jours na réanimation. Maintenant ce que yoka qui gouvernement bimisa mbongo non? Gouvernement tout le monde est l'autre côté. Mais tout yoka qui gouvernement bimisa mbongo mais bim na retard. Wana to ebite to monite. Mais baninga nindi mbasungi yo biso to monde. makambo ya sika ye salon malaika bafi nyonso balingaka bopeto eye na Kinshasa eye vraiment na lolenge nyonso eye na suki eye na maboko eye na elongi maquillage suki ya malonga maboko ya mwasi ifo engenga ba vernis permanent plaquage ya sorte nyonso na salon malaika manzaka nanga toute sorte ya plaquage eza awa maquillage moko simple maquillage ya soirée ya fête ya mariage ba marié nyonso salon malaika eye pona bi otalanga ndenge na ngengi na salon malaika oyaki soin te okobima soin salon malaika adresse eza se moko référence poste arrêt vite net obwaki kaka misu na ngambu na yo ya droite okomona complexe mwana nteba salon malaika eza wana ba numéro ya contact ya motu ya manzaka ya motu ya suki nyonso ezali wana na salon malaika nayaki soin te na bimi soin. Oui, mbote maman. Mbote papa. Oui maman, mes condoléances. Merci papa nangai. Yosa nani pas Roger Mundweri. Naza petite sœur naye. Donc yé moi liboso ya mibala kufa ngai nde ya misato. Poto bota maka 9 na 9 na soko totikalaki awa na kini ngai na ye. Na ngola pe moko mbali moko mwasi. Mais tu as une polémique mingi sur n'engazaki na hôpital na n'enga kofi makambongo ba ninga na bango bando sala misa dans ba collègue na bando wela ba kabwana ki ba msuba wela mbongo vraiment rôle ba banani vraiment au pena basali effort pour le papa Mundweri o basaki pena na souci que papa Mundweri vraiment qui a zonga pena na santé normal. Ngai na ndo zala wana
namona bango nyonso donc eza nango teke mpona évente te bango nyonso bazala koya bazwa mpe na mbongo na bango toka bitumba ebimaki kuna boboyaki bango mpe bakota no bitumba ebimaki te donc nga nalalaka na ngai nayoikaki oyo olalaki bato bazalaki awa il paraît que moninga moko amankaki masumu sikoyo ntango amanke bango babi moninga okomoni nani kombo kimi amankaki bango babi yo manke mpona nini yo oza leki epai na ye bamoko pale yango mwa makelele ebimaki wana me mpenza ke ezalaki mama mbongo te bato ka bazokosala bango ke oyo ezalaki mama mbongo ezalaki nango mama mbongo te ezalaki mama mbongo te. Maintenant sikoyo baninga na ye bacollègue ne bayaki est ce que gouvernement mpe akiotia bino maboko gouvernement nayokaki te namonaki kaka baninga na ye na famille na bacamarade na ye mpenza oyo baza na bapoto en tout cas mpenza namonaki mpenza bango na famille epe chaque Congo oyo aza na mouvement na pe artiste en danger pasaki azalaki ayaka ni pasalaki mo be fort apesa pe mo ba quelque chose mbongo ando récolter nayibi te ngana ndeko na ye non kasi ndoza na libanda ndoza na libanda ni mutu oyo ando yamba bat vraiment azate bake marque parce boyebisa biso papa Mundweri atiki mwasi atiki bana atiki mwasi atiki bana 5 misatu ya basi mibale ya mibali bana on bazaka ananda bana bazali ya merci moi liloba suka na batuto botala biso surtout gouvernement na bato libanda liloba suka kaka nazosenga kaka bosunga bango ponde eza wana bana na bazana esika te oyo eza esika ya kofutela ntango matanga ezopanzana awa bana bakoke wapi classe ndeti oyo mosusu ya mobali wana fale aza na université elo te oyo mpe ya mibale azosala examen d'etat mbulu oyo mpe batikali mpe bazotanga doki mutu mpenza ya kosoutenir bango na minute oyo aza te mpo talaka toza biso mbale nga mo mpe naza na ngai veve bosiko nosa ndeni boyinka gouvernement afunga bango kaka. Merci beaucoup. Donc, Wana Bolandi, donc famille, gouvernement Sunga, papa Mundweri, donc papa Roger Mundweri, Atiki Bana, donc OS, vraiment SOS, donc vraiment Bandeko, Baza partout dans le monde, ceux qui bakoki Kosunga, famille, Libota, Bana, donc vraiment, et au Salabien, Bobenka na numéro, il y a contact surtout, il y a Kapage TV, vraiment, donc. Ni Nabino et Okoma, aide Nabino et Okoma. Merci, toujours continuer. Merci beaucoup, Kapage TV toujours en action. Babi toujours kita tokiti sur les lieux vraiment tozu boyo qui on a tozu famille, tozu bandeko, tozu ex collaborateur naie vraiment donc awa toza na maman Nabiso. Bonjour maman. Bonjour. Et condoléances. Merci beaucoup. Kombo nanyo? Erline. Yoza nani pa papa Roger Mundweri? Nganaza mwana kazi nae. Mon akazi oyebisa biso na biographie ya papa Mundweri abotami na mbula nini donc bilomo bon bon biloko wana biso bena bana toyebi yango penza malamu te nde ba mama na biso nde bakoyeba bango malamu mande bakoyeba malamu biso bana tokoyeba bango malamu penza te. Merci orolo basko nini na bande ko nyonso surtout baotala biso partout dans le monde surtout leki na ye ya musala ba collègue na ye ya musala donc vraiment au baotala biso partout dans le monde au ba na poto baza na kin oro lancer le bon message nini message eza que bien que toza na douleur toza na sengo ya makasi koleka lisusu parce que tomoni oncle Nemso azaki pena mutabatu tout d'abord tomoni soutien bandeko ba collègue batna union soto bazaka na ye pe tomoni na RDC vraiment balingaka mingi parce que jour ali boso bakosaki biso ke o akufi to santaki penza ke ba chinois place hotel ko lezaki te à part ça même na banda ko bisika biso moko to vandi donc hotel kolote tomoni yango benati to ya na banzela to senti pena ke na bana mikie bazolela bo cri na mingi bazo beta ke ke ba yo
nakozwa nakotia kuna nakotindo na poto ke o rezata likayabu eloko na ta biso moko toyoka ngo te mais to sentir bien que toza na douleur tozo mona soutien moko moni bato belé na lupango tozo ka donc bazo consoler biso toza bato moko tokoki kozala boete potala kaka bino bandeko famille na succès nyonso to papa Munduri asala sko ata place ya otika tabana bazate bon tolobi boye donc mingi akoloba kuta eza te wana tokoluka bamikolo pour ke bayeba parce que toya mposa bamikolo nde ntango bosola na bango nde bayebisa bino vraiment nyonso tu ndenge koleka. Ok, merci là, cher. Bonjour, donc Malé Mbeto qui nous vers la fin de notre émission, mais tout moni bananaye donc groupe naye disons oyo babane ko travailler acteur to actrice o bano travailler naye tozata moko tozata mo vie na bango mbote mama. Mes condoléances. Eza pour passer pour na koloba tolobaka tozokufisa to kabalite baokende totikala banandi tozokufisa to eza mundu yakake boye puis ya presque eza wana kobenga eza presque eza na kati ya wenzi babenga makuku président mundu yakufi na kati na mutu na kangaki nesa poisanga lisubuete pe bana former dendo kusa kobenga pona nini tukotikala kana banani bango aussi tukotikala kana banani génération ekosala neti président mundu asala na kosala ngo ndala ko imiter asate na omona asate suki wana olobesate. Ok, merci pour comprendre donc batunya surtout baza sous le choc vraiment bon mona wana vraiment donc bandeko balandi na se boza ibele bolanda ki biso vraiment donc namoni totina biso point awa donc vraiment to landela on vraiment tina suka marambo to ko landela on vraiment tina suka to yeba évolution pe mapana obsèque banini donc ndebolilaye donc bozala bon mona ba image est toujours na Kapache TV. Oui, ti ba mimi na hôpital na ba chinois na ndenge ayako kende ngalema nzamba pesa biso matin ya koma pe kuna na ngalema pona mona ve bien que place azalaki moya kokota ezalaki te mais au moins que tout ça qui tourne kuna tokutanaki na mama tokutanaki na bandeko mosusu ba artiste oyo bazalaki kuna tant volo bibi ba prendre biso qui via kufi tozalaki en plein tournage maman tokataki bolo puisque vie Munduri azavi moko ablaka na biso même si tant on a moko ko sala ba sports nanga ya agence moko en Angile mais de fois ebike soki naza Angile na Alexa Robenga yete ezala vie Munduri ezave gao abenga bango to solo la mais ko ka vie kotika biso vraiment c'est très tôt soué na biso zaki vie falaza nam prière na biso tout zaki via yokabi bima donc kotika biso eza vraiment douleur makasi c'est un peu ça. Comment na ke vous kokongisa mama waso lelo mvoya pourquoi ka artiste bolanda na non c'est pas dit que artiste bolanda na liwa eza mokano nzambe nzambe mo ga binenga bongsa makamna ye lobi ezaki mame waso lelo oyo vina biso Munduri atiki biso tozongisa gloire epa ye moko mutu akela likolo na se puisque eza na volonté ya mutu te même yo ndenge otinga mikro boso ga biso lelo ke otika mokili okufa j'espère que olinga te mais soki moma ya nzambe koki nayebi ko ozwa même pas temps ya kotelemela liwa donc eza mokano nzambe eza volonté nzambe wa eza mokano nzambe totoyoka tout à l'heure ke bozwaki accepter ya kokota ko assister kotala vie Munduri toyoki ke ezaki par rapport à ba désordre bino moko ba artiste bo créaki roloba nini po tomoni à chaque fois tomona raka beaucoup fara mais ba possibilité ezala raté babi but ya désordre wana ezaki parce que bando welela bambongo leadership roloba nini na ba oyo batikali to bakonzo ba kamba bino comme artiste.
Non, moi je croyais que c'est pas ça, puisque ngata on a qui côté vie, na kenda kutunga moko, na kenda nenga délégation te, na kenda ngamoko na ebi pourquoi pe na chaki makolo na ngakuna. Donc na kenda ki na cadre que bien que tous en ba millions te, tous en ba milliards te, ne fisque o ya muke nzamba pesa biso na cadre les sunni to partager. Donc on a kenda kutu même pas na délégation, na kenda na ndenge na ngai moko. C'est par rapport à désordre oyo toyoka ki bino moko bo créer ki ba étant que ba artiste yango ça qui beaucoup taté. Donc conseil na batu bande kuna yo o batikali. Bon, quant à moi je croyais que ceux qui désordre peut-être il y a qui désordre il y a qui après mais désordre on a yango pété mutu pour ça qui que et ça là que wele là ceux qui non. Tant que le connaît salama qui vient ça qui toujours en vie. Via qui toujours en vie au moninga ka toza batu ils ont batu mususu balingaka che batsa ordre na makambo puisque corps ya vie tango ezalaki nano na hôpital ezaki obstacle moko te ke yeluka ezaloka sujet moko ya batu basengela ba mbongo pour que bazwa ba mbongo batana ba poche na bango non et c'est pour cela mona que ti lelo via a kutika biso association oyo via zaki ko participer c'est à NTPC. Président Masumu. Il y a président Masumu teza pas comédien nyonso. Nani président? C'est président Masumu et c'est lui qui est le président oyo à coordonnaka à NTPC. Tu vois. Donc à NTPC eza lokola maman ya ngonde muteboti ba association nyonso wana. Alors le président Mundweri azaki na ANTPC. Alors ceux qui battent moko quelconque qui balingi batsa désordre. Le président Masumu oyaza le président suprême, il y a gros, il y a association nyonso. Ceux qui a téléméli c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal donc c'est pas dit que battu qui désordre wana na volonté na bango non. Au moins que battu mususu balinga ba créer désordre ba membre ya NTPC ba bandeki kulinga yango te. Donc c'est un peu ça. Le basou kana bandeko tout botala bino partout dans le monde, bandeko na yo ba comédien tout au bazar partout dans le monde. Moi message. Tout le monde nous a choqué, Donc déjà tant on a zaki non na doute na ngolobi tant information neye. Tant on a fongoli téléphone on a posé qui fermé na zaki en plein tournage, tant on a fongoli téléphone appel les côtés y a ndeko penze belé ba comédien au bazar partout pour na koluka kozwa confirmation et puis tant on a confirmé bango et vraiment tout le monde a zaki abati et on a resenga partout bazolanda biso ba ke tozandei président Mundweri tiki biso aza vie oyo tozaki na ye ndenge moko na moko ayebi donc c'est un peu ça donc tous ala toujours même moral tous les laver na biso na kimia nyonso donc c'est ça. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à Kimia Steve Loge mona mboka ndasa biso to lingite o mundele o manite mona mboka
asaleli biso place bien mpona bato tout balingaka place bien discrétion oye na séjour na okolia bien mwa boîte eza mwa bistro ezali loge bar ezali nyonso ezali siflo ndenge mpena badiaspora balingaka diaspora kaka te na Afrique mpe bato bayaka au moins séjour au moins nini nauti mwa lubumbashi nauti braza nauti boye bocontacte ka sifloge réservation eza wana bato tout balingaka kovanda place bien sifloge sekoza na posa ya komona makila Congo Web Cynthia Kapache Airbag Cynthia Kapache Cynthia Kapache malgré Kapache moto na lingeli mama machele moto na lingeli bakosena mama seki mama na botutula okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yebake depuis namonaki yo nakoma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O trouble nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Kapache Airbag